napesi bandeko nyonso ya ba résistant combattant pa itu boyingeli nasi kopesa bino mbote naleki en direct po nayebisa syndicat dokolo po syndicat dokolo landa ngai na bokebi pa yo ozali na Angola landa ngai na bokebi syndicat dokolo namoni Congo ekomi ekunde esengeli ekunde wana foto longola yango liboso na maboko ya ba Rwandais tuti après ekunde wana foto longola yango na maboko ya biso moko bana ya mboka ba Congolais oyo ngai nabengaka Zaire pongo naza Congolais te nazali Zairois bolanda ngai na bokebi pai bozali koyingela syndicat dokolo kozwa bato oyo baza bana mike te syndicat dokolo landa ngai na bokebi syndicat dokolo oza koloba bamama babeta basifle bana babeta basifle babeta banzungu na bandako na bango syndicat dokolo na 2011 na 2016 Etienne Tshisekedi oyo azali mowei Pablo Escobar oyo azalaki grand malfaiteur na kati ya Colombie mais ye azalaki grand malfaiteur association de malfaiteur na kati ya Congo Kompani Kitumba na 2016 kaka système ya Moïse Katumbi azali juif zambien apesi ye Etienne Tshisekedi elongo na mwana Félix babeta basifle babeta banzungu na décembre ya 2016 est-ce que Hippolyte Kanambe oyo ayaki na baboto bajardinier na bapapa na biso na bamama na biso na kati ya Congo na ntango ya Zaire bafuta bataxe basala misala na kati ya mboka wana mais lelo yo syndicat dokolo landanga na bokebi na ye syndicat dokolo ntango biso bandeki komba oyo yo na Eduardo Santo na mwasi na yo oza kova na tribune d'honneur na kati ya Angola oza kovanda wana na ndako na yo oza kolia na yo bambala na yo oza kolia biloko oyo likolia oza kosala oyo likosala oza kovoyage na pote ndenge oza kosala mais peuple congolais akufi 12 millions de morts ozalaka wapi oyo bandisi totelema tout ça syndicat dokolo landa ngai na bokebi na koyebisa yo omoni ngai le commando oyebi ngai te ntango nazoki baproblème na mboka na ngai na haute trahison atteinte de sûreté de l'état oyo komonte bacoup d'état elongola bagénéral mosusu bangi na kati totanga bakombola bango te toevade na boloko ya deuxième cité de oyo na kati ya Kanchachi ndenge nazali koloba boda bokebi bandeko na ngai nyonso bazali bamilitaire oyo basalaki na Kanchachi basalaki na Sarma bayebi Thierry le commando pona nini atikaki mboka ya Congo na nimangi na kufa pona peuple na ngai congolais nazaki na babie na ngai nazaki na ndaku l'état oyo ya Congo ya ntango azali nazaki bien mais nasalaki mpona peuple na ngai natika mboka na ngai nazwi baproblème moyen nakima na Brazzaville te po Brazzaville soko kimi bakozongisa na Kisasa na préféré nakima na Angola po lebi na Angola na coopération na Mobutu ezalaki te po boyebi Savipi azalaki buta Mobutu ntango nakomi na Angola nakomi na Angola tokopesa badetail te président na yo Eduardo Santo oyo Angola pa yo bala na mwasi na yo
obala mwana Edouard dos Santos solona papa ya mwasi na yo tuna ye syndicat Dokolo les 3 commandos congolais Tobo de Kunda ele de Bandundu Ekutumonga Liaou aza mutu Equateur mutu ya Bumba Moaso nakati ya Bumba oto bakao général Bumba po azaki mutu ya Bumba bakao général Moaso azaki mutu ya Bumba ngai moko Thierry le commando na mutu ya Bakongo Congo central na Bazaï nazaki kuna soko ngoye banga syndicat Dokolo tuna Silva Neto azaki ministère ya sécurité le stade azaki meti lokola yo tuna ba Kundi Payama général Kundi Payama de l'époque wana quand on azali logé dans tel panorama avec 3 commandos wana tuna papa na yo wana yebisa yo neto sabota boloko ya São Paulo oyo ezali pemene stade soki escokero to sabota yango les troupes bayaki oyo bafabla bakokaka te basuka na dialogue na kati ya boloko ya São Paulo dialogue to dialogue na bango po soki bayi na dialogue te to bombarde eloko wana mbala moko mais tozala mingi akoloba te syndicat Dokolo soki yo syndicat Dokolo oza na besoin ya kolibere Congo tomonaki Orden ntango Mobutu akuyaki dans l'époque na kati ya Congo na mboka na biso Zaïre tomonaki Orden bapesa ye place bureau mobimba ya Orden ezalaki na ville tomonaki Orden barecruta Orden abandi kosala recrutement na kati ya Zaïre dans l'époque wana yebisa bato ebele bona nanga na bokebi po bokomi koloba biloko ezanga ntina na bao bayebi Congo te banyangala kati ya bajournaliste moko ba Eliseur Tambwe abimini na Bulagana azali Tanzanien lelo ye wana lelo bomoni ki kolabo na ye lelo oyo tozi no aza kolabo bomoni ki kolabo na ye yana ko prendre bino nana ngala ebite na tango ya FNLA bakanga tous les Bangolais nyonso ba jeune garçon na bandako na bango oyo balakisa bandako na ngo ezali bazairwa bakendaka na Kikuzu po bazwa trainement bakende kobunda bitumba na Angola na ndenge bakomaka na Kifangondo po babombarde Rwanda Orden na boya na Orden na boya ti bazonga boyebi yango siko yo syndicat Dokolo yo ozali mutu oyo bali mwasi ya mwana ya José Edouard dos Santos pona nini osali te kosolola Edouard dos Santos okosolola président ya koti sika wana parce que mutu atie Lorenzo ezali Edouard dos Santos pourquoi yo oza kosolola na ye te kosolola na ye te apesa biso base militaire moko tosala recrutement même na Angola même na Poto même na Afrique du Sud pas tout va combattre ba Cameroun tosala recrutement baya na Angola biso ba soda oya piko o tosala la deuxième république na Zaïre tosala nzoto eza toujours kolongono nzoto ezali makasi ya kokima mbango ya mipimo ya kobeta minduki topesa formation tokende kobengana Hippolyte Kanambe oyo azali Rwandais na kati ya Congo pourquoi yo osali yango te ntango yo bibaki na baventure na yo bomoni syndicat Dokolo aza na basoda omoni basoda ya Angola bakangi kote ya Bazaïre tout ça bakende kobengana Hippolyte Kanambe jusqu'au moment
tomoni eloko moko te yo pe syndicat oye sikoyo kokota sikoyo na groupe ya bassociation de malfaiteurs oyo ba Moïse Katumbi Zambé Jif na Petro Félix Sekedi oyo azalaki de vendeur ya ba pizza livreur ba pizza livreur otie ba journal ba boîte à lettres Moïse vendeur ya poisson salé ale yo pe sous oye au côté groupe oyo ya ba association de malfaiteurs oyo baza kolesa tu pongi et groupe ya ba association de malfaiteurs bosaka na bato te syndicat de Golo kende koyebisala no président Edouard Dos Santos te ye wana so pétrole ya Sozire na base ye kuna bona kabinda kuna kende koyebisa ye azongisa na pétrole wana oyo azwa na Congo te kende koyebisa ye azongisa mabele ya Congo oyo Angola pika drapeau na Kayemba syndicat de Golo kende koyebisa ye te koyela biso bavanti te syndicat de Golo mbala suka mpe mbala ya bo syndicat de Golo mpo na moni petit syndicat de Golo olingi kosaka na bato soki syndicat de Golo ozala besoin matruku ekoto na mobutina un jour matruku ekokoto na mobutina syndicat de Golo bozali baventrier bassociation de malfaiteurs bozali bagroupe moko baélisere bozali bagroupe moko na Félix Sekedi ba Moïse Katumbi bozali bagroupe ba PPRD tout bino tout social de malfaiteurs lelo yo wana journaliste bi Élisère Tamboyi a comme ça sont payés occupés par les Rwandais ba Rwandais baza na problème moko te tout ça oya bomaka Rwandais na kata mboka na zanani et ça on va ko ba Congolais baza nani bazali ba Rwandais tuti o baza na Congo o baza ko ba Congolais tango ipolite kanabo na boto ba jardin pourquoi a pesaka teni ya bana moura et pas ya ba Rwandais bakelo ko ba Congolais po biso a pesi ba Congolais bakelo ba ndeko la bango ba ko boya pourquoi bazo ba arme ba boto la police ba arme bango baza ko accompagner baza ko accompagner ba Rwandais baza ko ta tenir ba policier baza ko ta tenir bana ba moura après yo nyanga la kata mwe Élisère ozali bolole ya mutu nyanga la kata ozo comme ça biso ni pays eza occupé par les Rwandais touti armée na biso pe ba Rwandais ba kozala nango Élisère depuis quand ba maman bola nangai obota biso ba maman obota biso depuis bola nangala bokeli bozaka na kin na bandeko nangai mibali bozaka na kin même na tango ya dictateur ya Mobutu oyo est-ce que c'est bon mona mutu alati kagoul akekanga mutu na kisasa mutu alati kagoul akeboma batu na kisasa baboma ba sheke baboma ba kuluna balata ba kagoul o baboma ba kuluna wana o bazali ba Congolais et ça ba Rwandais balata ba kagoul est-ce que na mboka wana soki butaki kuluna soki okangi c'est justice ezali te faut que le okangi na komaye ba lever ça pour ba kagoul bozo ko bona yango so de Rwandais tuti Élisère Tambola na bokebi oboso di adresse na yo ezala 8000 km te na Europe adresse na yo ezali na kini kuna pa yo za ko soutenir ba Rwandais tuti na occupation malo so ko tema ko na yo okomona ndenge to kusala yo mbalo yo c'est bon bato bo finga kinga Thierry le commando nazaki contre Élisère bo fingi ngai bandeko na ngai ba Congolais mais bandeko na ngai ba Kasayen baluba boza bandeko na ngai mais lelo bo fingi ngai dikolo Élisère aza buluba te Élisère aza Kasayen te bazali bato ba yeko filtrer na kati ya Congo bazali bato occupation azali Zambien
Mais bon, le dit qu'on finit en aïe pour les lisères. Les lotos souki na bino wapi. Les lotos souki na bino wapi. Bande kolanga ba combattant. Les lotos souki wapi. Les lotos moni les lisères. Tu as vu un service à renseignement, aïe ko filtrer biso, aïe ko filtrer naïté, aïe ko filtrer quelques combattants. Napoto, boyambiye, botambusiye, aïe alumi, basi na biso poto, alumi bana na biso na poto awa. Abia batola baza le loko mokote, baza faible, kokenda kei lelo. Yé wala langage ni na bibisi abi pays occupé par les Rwandais tout été. Élisée, landanga na bokebi. Na yebisa lelo komoko kosaka na ba Congolais te. Tozali na ba Rwandais na mboka na biso boyite. Ba Rwandais bazaki ba émigré. Surtout ba ba émigré mingi na mboka na biso zaki ba tuti. Ba utute. Natangu ya Biarimana. Mais bazaki na droit na Congo ako komana directeur ya banque, ako komana ye professeur, mais ako koma soldat te, ako koma ministre te, ako koma ministre te parce que aza na nationalité ya mboka na biso ya Congo te. Azalaki bazaki ba émigré, tozalaki na ba moko ba haïtien, nana yebite na Congo wana, toida ba haïtien parce que ici c'est un pays pauvre. Mais ce que ba professeur tout na Congo bazaki ba haïtien. Na Haïti, ba utaka Haïti, mobuta pesa bango moi chance wana, nana yebi yango te. Mais comment bino ba Congolais? Na yebaka te soki boyokaka na matoi ou boyokaka na mouti na bino pai tokendaka toilette. Na yebaka te biso bakongole basala biso nini. Mutu kwa Élysée bino boza bato bobotomi na Kin, bato bobotomi na Lubumbashi kananga partout boyebi Congo bien. Mais mutu kwa Élysée ayeko efiltre bino na kati ya combat. Allez, abani ko bebilo biloko moko lokuta bo tititi bokomi ko komisa ye bokomi ko pese babilamba akomi na ye kaka ba jibe piana ba werason ba kofi ndenge dans l'époque tozaki na poto toyambaka batu wana topesa ba milamba mais bapesaka biso respect. Mais tangu batu mususu baye na poto sika oyo bavivre ambiance na kidi te, bakomi kozwa musicien wana kolamela bango bafufu, ale bakomi koluma meme basi na bango ya ndaku pai bamusicien bamaka bato respect na kati ya poto. Yango tokomi komona makambo mosusu na kati ya komba oyo. Bochange mentalité, bochange, bofungula bongo na bino, bofungula misu na bino ya kotala. Bozali baveugle te ba Congolais. Bozali baveugle te ba Congolais. Bozali bato mayele, bozali bato bwanya. Est-ce que bwanya na biso ba Congolais ke wapi? Bwanya wane ke wapi? Syndicat dokolo yo ya ba fantine. Yo syndicat dokolo na yebiso la nanga na bokebi syndicat dokolo. Yo ozanani. Papa na gis commerçant, asaki politicien te, papa na commerce. Yo ozo kosa batu awa na 2011 na 2016 bandeko. Tous avez batu te. Oh, ba mi susu bozo batu na 2016. Moïse Katumba dit que c'est nini Babe Escobar. Oh, babete ba siffler, babete ba nzungu na décembre. Babete ba nzungu na décembre 2016. Ba siffler, ba carte rouge, ba carte jaune. Et même nous wapi, et même nous na bozoba. Et même nous na bololé. Congo est comme Koundé. Congo est comme Koundé. Ba Rwanda ba comme son Koundé. Biso ba Congolais sous
to comme ça écoute Rwandais wana il peut te canner la autre jardinier aye na poison allez bino ba congolais bosu ba poison ba tu le bande ko la bango ba ye na kulu na machette bino ka ba congolais bosu machette ba ko bande ko la bino tali ba Rwandais ba ko saka na bino. Mais Congo c'est un pays riche. Mais riche ya moko na biso wapi. Nyaka ka teliza za ko loba. Rwanda za ko tonga moko na aza ko tonga moko na ye. Oya komi première na matière première ba content ba diamant ba biloko tout. Et c'est Rwanda za ki na mbongo. Ba o ba yaki na moko na biso to boko li bango. To pesi bo ba bisala basala mena armée na biso Rwanda zalaki te ministre Rwanda zalaki te sauf ezaki Kengo Wadondo oyo Mobutu adoptaki ye bake kopesa ye kombo aza mungala aza mwandi ezaki Kengo Wadondo apa Kengo Wadondo babimisa so bato bususu banani même Vitali Kamere to yebaki na tanga Mobutu te Vitali Kamere azaki roi, azaki soki Rwanda au Burundi, avant d'être toujours dans l'identité na yé, oh yé ba Rwandais, avant d'être ba Rwandais, ba nous avons Kamere azali a yebi ngai, na yebi pe Kamere ba noko vanda, mais na kopesa ba trace te, pour pas que nous récupérer famille na ngai, na zone nga na vandaki, Kamere na ko ba Kamere a yebi ngai, Kamere azali Burundi ou Rwandais touti Rwandais Kamera azali Rwandais ou Burundi mais aza utu Kamera aza touti te azali bantu lokola biso mais avant na Congo na identité na ye etate soki Rwanda ou Rwandais ou Burundi nana yebi yango te bamboko ya taboli wana parce que papa na ye obi dans l'époque biso di wana même na armée. Si on a un Congo, on a une mutation, on a une Kasai. Pas y apprendre la langue, tu es qu'à Kengo Wadondo, yo suko elize, on a besoin de se parler de l'Église. Nani, est-ce que Mobutu a pensé qu'à Kengo Wadondo nationalité? À part Kengo Wadondo, tout le monde a toujours appelé pour nationalité. Bah, Rwanda, on a pensé pour nationalité. Il politique à Nambo, il va voter par jardinier. Nana va penser nationalité, wana. Nana pesi zoe kabila nationalité. Nana pesi koko yo soki azel lomloko la nyama soki moloko soki antilope soki oya mwasi so Jeannette azel lomloko la kulba soki ngandi. Yo mona kabasi na biso ya Congo bakoza longa Jeannette. Oya mwasi ayibi bongo Congo mais poso nzoto eza ko changer te aza toujours kubu ka Belize. Et les États attaquent la poto. Aux hommes, on a des postes, nous avons des il y a Tanzanien. On a dit Moutoyo, il y a Roger Lumbala, à Outina Boulagan, M23, par le soutien de Makengo. Vous avez la poste des RD, et ça poste. Un vrai Congolais. Soit une poto a bêti 1 mois, 3 mois. Tant que vous avez un au satire ma poso kitoko, chemise kitoko, et l'ambé kitoko comme on est en. Est-ce que vous avez un moté? Tolo bate. Bon, il y a un film à tirer le commando. On a contre Moututel. Tant qu'on a terminé, Bokechu kaka oyo to bunde bitumba na résistance. Tant qu'on a terminé, on a bisa combat. Bokechu suko za kaba nani. Azala kaba collabote. Bakaya ya dialogue. Na kaya Élysée, na kaya Moïse Katumbi, na kaya ya Félix Tshisekedi, na kaya ya syndicat de Rolo. Tout le bateau bate. Mais tu l'acheter. Tu l'acheter. Bon, on a bokebi na on a manette. Bon, tu as bokebi. Na zali aveugle était. Misu na monaka. Et tu as gagné ton. Bon, on a bokebi. Élysée, vous avez bien fait na pototé. Mbalo, ngam na osala opération. Pour na yo. Boketu la na bokebi. Boketu ebinga bien la na bokebi pa ozali. Omoni
bokechu to simba ki yote lokola yo yambaki Élysée omimuna koza gangi mais yeba opération na yo et comme na boka ba guerrilla et comme na boka ba commando ba guerrilla ne ba kosa musala wana et longo na ba combattant ba resa o bazana état d'esprit ba musu ba leta wat ba faux général bote ba tenue militaire bio ba musu ko so boza sur ba canal so partout boza ko lobo boyebite musa soda état d'esprit nana bisu musa soda état d'esprit Moussala soda même non lelo ni longo bani Moussala soda eza état d'esprit Moussala soda eza domaine ya mutu lokola mutu eza domaine asala na ba banque mutu eza na domaine ya musala na ye et wana eza état d'esprit lokolo ba wana boza ko te ba tenir ba faux général na pamba boza ko ya ba misère partout awa nyangala kata mu mbafu boko Zambie moko boye Tanzanie moko boye azaki na babulaka ni kuna ba velo na ye bozo ko pesa ye valeur o ya pamba ko mala suka be mala ya mboa toyoka musala soda état d'esprit musala soda état d'esprit de combattant les états d'esprit combattant les états d'esprit faut bundela mboka na yo. Mais Moussa soda des états d'esprit, il faut que nous ayons formation militaire. Il y a 6 mois pour comme un militaire. Après 6 mois, nous avons guerre et bino le bunda bitumba. So le kufa. Nous avons mbala souka pe mbala yambo. Pour na moni buzobe koti na kata komba. Bato tu bino ba nyangala kata oyo ba faux combattant na ko bisabino. Ba combattre ma boumou ba bande de criminels na ko ba combattre ba bande de criminels ba compagnie du tunga bokene pas Moïse Katumbi bokene pas Félix Tshisekedi bokene pas Dokolo ba monsieur bo déserter na ba parti politique na bino bokene ko ba syndicat Dokolo ngo ye wonat o to ko bete ba sani o ba bete ba siffler oh, babete maboko, batu baganga. Tozana besoin ya oganga te, tozana besoin ya soulèvement populaire. Hippolyte Kanambe a côté de mabote ba jardinier. Azali rebelle, toko bengen na minduki, toko bengen na soulèvement populaire. Boy la soma mabete la musique on syndicat Dokolo. Na personne mise en garde pa yozali. Ko sakana batute syndicat Dokolo. Kende ko tuna papa ya mwasi na yo kende ko tuna ye awebi ni solo ya 3 commandos congolais tant que ça dit haute trahison à tête de sécurité de l'état ya coup d'état et le ngole ba général musu ba konti musu ba bombanaka ba kanga biso 3 personnes à deuxième cité de oya na kachachi na mongale makuna avec Tobo de Kunda Mutabandundu Thierry le commando de Bakongo. Et Koutumonga, Liaou, Azali Mouza, Équateur. Bakanga biso 3 personnes. Nazako lo baboy. O Azali garde ko ya Mobutu. O Azali Mutu asai na sarma. Bayebi yango. Mais bata besere bayebi yango, bata sirko bayebaki yango. Bata esini tu bayebaki, on senes bayebaki yango. Thierry le commando. Amina Starlet a ébi histoire. Wana zali compatriote. Yamakila. Autre personne qui a pour l'école Starlet a ébi bien. A ébi vénément Starlet. Wana la pire moutulanga baléo. Moutulanga pire na kata bakin. Oh le loko a ébi famille a botingai. Star a ébi ngana ébi famille Starlet. A ébi moutulanga koloba. Pour Star l'État, Nyamene Tumba, Ayebi Moutule Thierry le commandant Nyamene Tumba. Wana za Moutuna Ngai, Ayebi. Exactement, le Moutune Batoussou, Bahomo Bima, aux Utenio Lati, au Bigangi général, au Bigangi Onga capitaine, au commandant, au soldé à cet état d'esprit. Nous voyons bien mon temps, nous servir ma belle à Congo, Wana. Ba maman na biso ba boyaka.
au mwana ngai okende kufa mais tonimaki topesa makila tokowa mpo na ekolo mpo ezalaki mabele na biso lelo namoni banyanga na kata mosu bobimi bokobobenga biso bato bazali toya bazombo mais problème ezali te wana ezali bacampagne ya bamoïse katumbi bacampagne ya bato ya Hippolyte Kanambe bangi baboto bajardinier campagne ya baélysée campagne ya bafaux journaliste oyo baza na Belgique wana mais tokosede te nakobundela mabele ya Kongo ntina suka ezali mabele na ngai ezali mabele ya bandeko na ngai nyonso oyo boza na poto Kongo eza mabele na biso nakobundela yango ntina suka nakosede te bokende ba YouTube na bino pai botiaka bacommentaire na bino bofingi biso toza bazombo boza kokontinue kofinga toza kuna te wana ezali baarme bato bazali bafaible okona biso bino ezali baarme oyo bato bazali bafaible wana eza baarme bato oyo baya bafaible mais nakobunda jusque makila na ngai ekosopana mpo na Kongo makila na ngai ekosopana mpo na mboka na ntina suka nakobunda bitumba ntina suka ntina kosopa makila na ngai nakobanga mutu te bino osi biso oyebani na poto biso oyebani na poto te toyebani na mosala oyo tosali ndenge elongo bani na kata Kongo wana basolani baya na Kongo na bino bamilitaire boza na Congo boza basi ya barwandais boza basoda te boza bainapte basipumu boza bania turuwa soki 3000 militaire na bacivile bakomi kokonza bino na kati ya mboka na bino bakongole bino basoda boza kokenda opération boza kobundela mabele ya Congo te boza kobundela barwandais tuti tabo okende kuna susu basali complice na Hippolyte Kanambe boto bachange babomi bino dokolo soko ozala besoin kobundela mboka tozala besoin minduki tozala besoin baventure oyo bino boza koya nango te parce que oyo boza koya nango wana ezali baventure boza koya nango dokolo topeso mise en garde dokolo naza kolobela bacombatant tout mpa bozali kolanda na bokebi mpa bozali bamisu bozalaki na bino bapareko bamisu bozalaki na baparti fulani baparti kingandi boza kolanda dokolo bino azi dokolo kolibere mboka boza mpe bato te bozoka mpe bato bitumba ngo bino bakombata bobunde kombula combien bana tobalaki bitumba oyo Hippolyte Kanambe baza na pouvoir te boza komona ye te bino ozobola di dokolo lobi na ntongo tozi libération Congo dokolo akoloba na monoko oyo olobaka te yo combattant obundaka mpe na video na koloba mpo toza na mbongo te toza kobunda koloba mpo na komobilize peuple congolais oyo aza na kine mpo ayeba kosala souvement populaire ayeba valeur ya mabele na ye ayeba valeur ya recherche na ye eloko toza kobundela Congo yango wana eske boyebi yango te eloko toza kobundela Congo yango wana mais lelo boza koyeba ngo eloko moko te oyo nakenanga mpa syndicat dokolo mais syndicat dokolo yango oyo bino bokei ye wana alobili ni babete basifle babete basani eske basani wana nde sikoyo oyo bino boza koloba wana yango nde sikoyo basani wana ekolibere Congo basani wana bino bokoloba wana basani wana bino koloba yango nde ekolibere Congo yango nde basani wana ekolibere Congo te yango nde kolibere Congo ta moke te mpona na ngai na bokebi basani wana yango te ekokolibere Congo ta mokolo moko te Congolais tokola tozonga bato komo toza bato oyo tokoli na baage tokomi nango petit syndicat papa na ye dokolo azalaki ne commerçant mwana na babibi na baventure na ye abandi kokosa bino batata mobimba botiki baparti politiki na bino bokomi kolanda syndicat dokolo yango aya na minduki tala
ba nyanga la kata auto moni bo se ba publicité bo moni syndicat dokolo ye wana na frontière na ba soda ba ko otaki kana be bengana ye wapi ba soda ya mona frontière ya Congo wapi ba soda ko bengana ye projet kana moni bango te kaka le même système oyo Moïse atindaki Kisekedi le grand-père oyo agi Bab Escobar oyo akufa malhonnête wana oyo aza soki na kavo na mwana Félix Tshisekedi oyo babeta basifle na décembre nana yokoki basifle na décembre te nana moni babetaki banzungu te le même système oyo dokola ye nango dokola peso mise en garde yo okinga na biso na bokebi ozali congolais ya 50-50 mais ozali congolais mais soko ye na buzoba na yo dokolo syndicat dokolo okomona yango pona moto tike kotana olingi osala kokende tuna nyangala kata na yo oyo Moïse Katumbi oyo ayaki awa amonaki makambo na ye ese oyo akomona ye bato baleleki lelo bino ba faux combattant ba faux résistant oyo boleleki Moïse Katumbi tosoki na bino wapi ba faux combattant oyo boleleki Élisée Tambwe oyo azali moto akosala service ya runner et formateur tosoki na bino wapi lelo bamama mosusu lelo na bandako na bango bapike crise bamama mosusu na ndako na bango baleli babi moto Élisée Tambwe oyo mwana ayaki na bulakana na velo na ye na bakifunda na matuku na ye aza na ye aza tanzanien moto amemeki biso Roger Lumbala azoki na M23 jo wana bokomona wana tozala barenseignement na ye aza na grand hôtel na kati ya Uganda bokomona ye wana tozala makambo na ye azali congolais te kombo ya Élisée na Congo ezali te lukango na dictionnaire ezali kombo ya banglophone biso za banglophone te tozala banglophone te kombo ezali te bandeko na biso ya Kasai bandeko na ngai baluba bato bazwi kombo bapesi ye kombo ya Tambwe moto apesi ezali Roger Lumbala kaka ndenge barwandais baya na Congo baza kozwa kombo na d'abord ya bato ya Kivu baza kozwa kombo ya bandeko na biso bakasaye yango na barwandais baza kotambola baidentité na biso na kombo wana bazwaka kombo ya bato Équateur te bazwaka kombo ya bato ya Bazaïre te ya Kisangani te bazwaka bato ya kombo ya Kivu na Kasai na Katanga bazwaka bakombo ya banyangala kata wana. Pas question baloyo. Tokosala maman na résistance mbaloyo. Soki kanambe ninga zali wana. Batu na ye. Tokotika subi tante. Po ba komisi Congo ekunde. Tokotika mimi ta tokomona ta ngungite. Tokomona ta fourmite. Tokomona su mutu moko te. Ezala PPRD. Ezala batu nyoso baza ba politicien ezala Félix Tshisekedi bango tout baza na ken na 2018 pas question na Europe soki bosakani tozo kosala ma bataillon mobimba tokosala oyo ya recherche bataillon mobimba kozala opération na kata poto ekosala ma tokokoma kwa bandibu na kata poto lokola bino botiki 8000 km boya kobunda bituma na bino 8000 km pai bituma eza na Congo pai barwandais bakangi mboka botiki yango bokomi koyapa na biso awa na poto pas question tolingi komona mutu moko te mama Madera tolingi komona mutu moko te na Belgique po bakomisi Congo ekunde Mama Sylvie, o bozo kobunda, na bandeko bozo kobunda na bwania, na botosi pour mama mabele. Toningi ba plaki su wana te sila.
pas congolais. Mais syndicat de Golazanan. Bon, il y a un secret à mon papa n'a de Golo. Mais mon est à Kodiat. Mon est syndicat de Gola, papa n'est à Kodia. Bon, il y a un Congo, il y a un Kodia. Kodia, mais la Ramakilat. Kodia, mais la Ramakila. Bon, il y a un Kodia, Kodia, mais la Ramakila, au moment où Moutoubuso, moi, si mon boye, Azala Mongo naye. Bana baza ko kufa na likate libubu ya mwana ezo moka kodia syndicat de ko prendre biso loko nini ye syndicat de ko prendre biso loko nini soki ye azana kodia o papa na tigela ki ye na ngola e ko pese ba chance akako bala mwana Eduardo Santo avant na kodia na ye mais soki ye aye ko kota makambo ya mboka po ye ko sala biso ba aye ko kota na soso ba malfaiteur wana syndicat dogolo to sir na yo ngala ko be ngabilo o ba faux combattant na beki ba combattant nyoso te na ba combattant o ba ko buna bo solo sont de vrais combattants de vrais restants na za ko ba faux combattant ba combattant mi yibo na so ko sabino bo za ko la ba grade Elise ye wonat alelisi ba mama ba leli Banibali baleli, bameli bakisi, bamisu ba piqué malade de motema, ba verser ba dans l'hôpital, li collé li zere tamboué, o bino yamba kiye. To so comme nous bon ça, garçon azali collabo. To yebi musala. To bisa bino Christian Malanga azali associé de malfaiteurs, azali mutalo kuta. Le to suki na Christian Malanga wapi. Le to suki na Elise wapi. Le to suki na Félix Zedede wapi. Tosuki na Moïse Katumbi wapi. Est-ce que biba Congo tolo banini? Tolo bana matoi oyo, ou tolo bana mouti, pas to kena na toilette po boyoka. To yaka poto le kako finga te. To yaka poto le kako finga te po moni, to yaka na grand méchant. Na fana ndako na ngane busu bandami na tinga bilo kolia. Na ko kolia bilo kolia te parce que makama Congo et comme il soit mutema comment on soit la mama Congo au moins la mutumoko la ba Élysée bo pese valeur kaka ba musicien kuto ba musicien mi ba petu a wenge musica même ba pauvre papa wemba na poto ya kala ba pesa ka biso memi ba pesa ka biso valeur ba na poto ya lelo kaka bateau ba ko na ba Élysée kaka bateau et poto lombia on a 2001 ba faux mitiliste ba faux parisien kaka bateau wana le ba ko na ba Élysée ba commissaire star ba commissaire ko yamba ina bandako na ye bongo bokeza kina nene boketu pa kina ba 2001 kakati ba ngonyoso wana ba faux mitiliste ba faux parisien ba nyanga la kata ba mumbafu ne bali wana Vous avez un musicien, ni beaucoup de Élysée. Et c'est dans la rue Élysée na Congo. Na petit son petit c'est Madera. On est pas Élysée. Pour moi, il Élysée na Congo te. Yawana, bon la nangana bo kebi na lekina bande oyo. Syndicat dokolo, toza na besoin minduki. Oza na mbongo. Obala mwana ya. Nakati Angola. Bako pesa memi base moko ba soda ba pesi yo même na Lorenzo auto bima comme président a pesa yo base militaire biso ba soda nyonso auto zana partout to saki na tango la phase to yo ko pesa formation na bande ko mususu ba résistant ba combattant to pesa pa to ko kotela te neto yebi to ko sala opération poto longola mwana ndeke oyo lokola ya kote ni mabote bambula ya ba jardinier na Congo etat de rebelle toko bengeni na minduki na simba populaire toko bengeni ba siffleté dokolo la nanga bokebi dokolo première fois ba combattant résistant etat de grand commando la selo bandi dokolo la nanga bokebi kene ko tuna papa ya mwasi na yo Eduardo Santo kene ko tuna Silva Neto Oh, Yazaki Meti, ministre de la Sécurité au stade, que nous avons tout Kundi Paya, mais un général de l'époque,
kende kotuna yo akoyebisa o qu'est-ce que Thierry le commando et Kuchu Monga Liaou Tobo de Kunda oyo beaucoup benga biso to ba tribal tant biso meto kufa na deuxième cité wana tozaki 3 personnes hein et Kuchu Monga Liaou oya yebi azali mbuza Tobo de Kunda eli kongo bato bandundu Thierry le commando za muta bazayi to ngato kufa pour na peuple congolais lelo ko benga biso toza ba tribal tribal yango na monene so yo lo bidika reteni ki seke di tribal menga na tribalité nasa mutu no bunda mabele ya Congo nazali taliban te bino ba taliban botika buzoba na bino tokoyeba na bino obuninga le commando bokoyeba ngai bokoyeba famille na ngai propre nazali congolais ya papa na mama na makila eza 50-50 te bokoyeba nga jour to libérer Congo wana comme bokozo ça ba propagande na bino le commandant ya Buzombo Petro aza Muzombo Petro aza Musingombi na biso bino aza Muzombo te lokola ba misusu banyanga la kata kwa ba Élysée boyebi bino mapoto te nana ngoyebi na poto tao eza de Congolais musu baboka ba Tchadien bo comprendre ngo ba Congolais musu baboka bangolais bangolais musu baboka ba Zaïrois Camerounais baboka Zaïrois Nigérien baboka Zaïrois mais azane Zaïrois te aboki na cadre ya kingunda boyebi yango boyebi masolé na bisibino mais nga d'identité na nga toujours na poche na ngai na tabola yango etake mwana mboka congolais nga na Zaïrois ola bayi na kowa pona ekolo na prêter serment na nzako biso bino ba combattant ganga kiawat o biso ba général o biso boye omonelo mutu nyoso ali combattant o eza na souci ya mboka tokomona ya bimi abandi koloba makambo Élysée na kikolabo na ye oyo yaki na poto tomoni ba combattant ya Moïse Katumbi o ba général o ba capitaine ba combattant ba combat ba soki ba combat soki komoni ni ba benga wana ko na yebite siko wai bangu ba bimia bo finga pour Élysée Tamboué o na za jaloux na ye pomoni musala ngai na futa maki na mbongo ya gouvernement zaïrois dans l'époque pona ça na service militaire agent ya renseignement militaire na Congo na koyede bandeko na ngai na musala oyo na saki elongo bani pona Congo soko ye kokota na diaspora oye po ofitre to bimisa yo to kotikela o tante to kotala muto ya Élysée na kata mboko oyo au moins biso ba combattant na ba résistant to kufa na mboka oyo ya poto osakana ba tuté oketulana na bokebia ozaki muta mbunda mutesali okutoyeba na makasi ezali komba pozala batu musuku toyeki no muta mbunda bayebaki yo te mais komba esali yo po oyeba na komba mais au trahir mabele ya Congo bokecho mais un jour bokecho na obiso na bokebila na ngai yo na groupe na pepe bokonzi toko pangre bino bokoleka na chat de tir même lelo te même lobby na tongo même lobby wana bokoleka na pendaison telo to bino bola na bokebi ba o ba ko buda bitumba na bosolo toza na contrôle na bino o ba ko buda bosolo bandeko na biso o bazali ba yini ya ba Rwandais tuti même baza na armée mais baza ko sala ba service ya raner wana ba dingi politique kanambe te ba yebi bato yo baza ko soutenir occupation Rwandais tuti ba ko pesa biso ti ba renseignement tout boyebi tangu de Gaulle a récupéré qui mabele à France o ezaki na occupation
bomonaki bakolabo nyonso baki badocteur bainfirme partout babomaki bango bato bapesaki renseignement oyo ezalaki bana mboka oyo ya bacongolais bazalaki na service ya occupation mais na cese baza koteka batrace tout ya bakolabo tout na kati ya France ya montango kaka de Gaulle arécupéraki bango nde balataki porte ya moko na moko kota boye sala boye moko na moko nde baboma bango ndenge tokoboma bino tout bato ya PPRD bakongolais tout bokoki kosoutenir occupation na bapoliticien oyo boza kosoutenir occupation yo mama bazayiba lananga na bokebi na solono une fois na WhatsApp nayebisaki yoka bikongo ezali ekunde te oyo nyonso boza kosala me toza libana toyebi yango mama bazayiba bino nyonso bafeli Kisekedi bazayiba bino tu baolenga nkoi tu bafeli Kisekedi tu bato tu wana nyonso toza na baopposant te bazali bato tokolesango na chande te tokotala bino na yeton toza na bato tokotia bino singa na stade martyr oyo ezalaki stade Kamanyola tokoza na mawa mutu te mawa mpe ekoluta nango te ere yango oyo omilengela ya kolongwa na maboko ya baoccupant obunda mabele ya Congo même ozali militaire ya FARDC naza koloba mingi na basoda te naza koloba mingi na bino bagénéral oyo ya bacongolais oyo bosaki na ntango ya Mobutu lelo bino boza kosoutenir occupation rwandais tuti oyo nyanga na kati ya Élysée alobi est-ce que drapeau bako kotiaka na occupation te est-ce que le bakangaki France na occupation batiaki drapeau te mais ye alobi biso ndenge wana toza komona basoda ya bacongolais mais yo nyangala kata oyo ya zambien oyo soki zambien outaki na bulagani na matukulu na velo yo nde koprendre biso okomi professeur ya bato bavandaka na poto yo ya kokenda koyebebita poto ya pamba te bakolo poto bayaliti oyo bavanda na poto mbula na mbula na bato bavandaka na poto bayelobi na tongo bayebi poto bien moto avanda na poto meme il est demandeur d'asile ntango avanda na poto ayebi makambo ya poto yo kendaka oyaka soko 2 mois 3 mois okepa ya bato ya mbunda bato moko bazanga ntina soki bapeuple soki te nakosala benjire te bolimbisa ngai mpona na grand colère bandeko na ngai bolimbisa ngai na grand colère naye kobeta mbela basi nyonso ya bacongolais bolanda ngai na bokebi oyo bokendaka lisasa oyo bokomi kotrahir bacombattant barésistant bokomi kotrahir mabele ya Congo basi nyonso wana tobandi koyeba moko na moko tokoidentifie bino parce que lelo na komba na biso bandeko na biso ya basi bandeko na biso ya mibali oyo boza na poto boza kotrahir biso na occupation oyo eza na Congo ya kopesaka bato ba PPRD na Congo mais bolanda ngai na bokebi ngai nakotikala kobanga mutu te sala ngai ndenge okosala nyonso kosala ngai me nakolashe te nakobanga mutu te nakobunda ntina suka mpona mabele ya Congo. Nous sommes fatigués tosi tolembi mutu ayaki na babota bajardinier meme koko na nga bota ngai autatala bavillage kuna na Bazaïre ayaka na babota bajardinier te koko bak na ngai azele villageois aya na kini mais sapato malonga kosima malonga koko bako abota mama na ngai mais Hippolyte Kanamba il biso babota bajardinier
C'est la même chose na Laurent Kabila kaka oyo oya kufa. Ah Congo eze kunde. Aile bise kunde na Congo. Omuni muto yeka kambala moko direct atamika pacha la mwana. Atala toi tala mwana na maki. Na maki oya zalaka kuna na Tanzania kuna na Zambie kuna. Abana ko tala mwana zako bina mutu washi. Kaka komi kaka president mala moko bo alitala mwana pembeni na hii. Amemi biso pe mutu ayina babote ba jardinier lelo akomi ko konza Congo comme ma peuple congolais. Ah, eza pasi. Bandeko ba congolais tozonga batu. Na bino ba musicien. Bandeko nga ba musicien bozonga batu. Botala bino moko. Mobuto yaki na mbongo. Ba ministre butu ba na mbongo. Lelo basuka wapi. Tozala bona poto ati. Bakoma komata ba metro. Bakobisoka bio wazaki fulani, wazaki kingandi, wazaki touchable. Le bakoma komata ba metro te. Ese bino ba neola biso ba kongo bakomona ngote. Bino bakimbuta. O kutu la konga na yeba kutu yote. Mais lelo bakimbuta, ozu chance ba pesio lelo. Chance au commission du gouverneur de la ville. Mais on y met nos occupation. Babo mabande konayo. Élysée. Bima ou le bate. Colonel ou abutu ba auto kangena minduki. Nambongo ebele. O monisco auto kangaye kuna. Azali colonel. Azali Rwandet. Azali Rwandet. Yosi ba okena yo wapi. Tozana terminator azana CPI yao. Soki tanganda. Azana CPI. Azali na Rwandet. Yo la kobi o ngana kosoma na Kinyarwanda. Ngana zala nga Rwandais na kosoma na Rwandais. Na Kinyarwanda. Est-ce que langue ya Rwanda totanga na classe ya Congo? Yo na zawanat. Kunda batu wako ya bobi peuple congolais tina suka. Akimi na Rwanda kuna. Basenga yeboe. Mochopo ya Kagame albini nyo azane Rwandais. Lelo avant na nega kuna Rwandais. Rwandais. Bato bagina M23. Bayo ba Rwandais. Baye ko sa bango message. Baye na bango na kata armée na biso ba koti si ba Rwandais na armée na biso oya bato M23. Tokena LCD Goma. Nenge moko ba koti ba Rwandais tout LCD Goma baye koti bona armée na biso. Nana ngwa pese ba nationalité. Yo Élysée tambo na be ba nationalité. Tala nyangala kata oyo zala mofolize ba Rwandais touti. Parce que Rwandais pe pas touti pe bazana Tanzanie. Baza pe na Zambie. Baza partout bazali. Ozo robete biso lelo. To fona la ba Rwandais na mboka na biso. Mais Rwanda ko matela Congo te azaki immigré, azaki réfugié. Niki biso yoka na poto atozo ba réfugié. Mais ba droit monsieur ezali limité. Loba oza nationalité. Yo ndoko koma policier, mais ta yo koma policier okomi soda, mais okotosa mibeko ya mboka. Pays loko la Rwanda wana lelo, baza ko boma peuple congolais 12 millions de morts. Olobi ngai na kosala souma, na kotemisa bato pona souma popularité. Ezali réponse nga na pesa ki yo. Oza ko yenga na États-Unis kuna pamba ngabi kenge na kini otemisa bato pona souma populaire. Réponse au pesite. Yaka na poto mbaloyo. Merci Seigneur Jésus, merci Nzambe. Omoni makila ya peuple congolais bo meli yango mingi Élysée. Mais yo wana lelo obibi kuasa. Munoko na yo melaki makila ba congolais 12 millions de morts. Et tant que vous êtes tanzanien, au bandi ko sanza yango yo moko. Omoni bo no sanza makila. Makila ko ça Kala mwana ndeko oyo mwana ndeko nga koma. Omoni mwana ndeka akomi dépassé pour la nini makila ya peuple congolais. Makila ya peuple congolais, tout ça. Ba maman est belé. Naza ko pesa bino conseil. Ba papa na bino conseil. Ma belé ba sakana na ngote.
nayebi te soki bato ba région mosusu naza kokopana kola bataliban te mpo nga koko na ngai abanda kobetela ngai histoire ya mabele ya Congo valeur nango ya omoni ngai nazaka na valeur mabele ya Congo ezali or ezali diamant ezali cobalt ezali cuivre ezali or eza coltan oyo eza kosala bamobili tu eza la valeur monene mabele wana lelo bapaya baemilie biso na bapasseport na biso baemilie yango moto aza na passeport na ye ya mboka na ye diku bachange yango mbala moko ekomi business esitanga mobutu ayeki dictateur tomonaki biloko oyo te bandeko nalobi mingi nasi nakomi na ntango ya suka ya kosilisa nazongeli sindika dokolo landanga toujours na bokebi eloko nayebisi yo ntango tobandaki bitumba oyo yo ozalaki na tribune d'honneur na Edouard Dos Santos na mwasi na yo na tribune d'honneur oyebaki makambo makomba te soki yo ozalaki bino nyonso wana te badokolo yo lobi babete basifle babete basani ntango mwana nzembe atelemisaki bato le 7 alobi tosala soulèvement populaire ya kobengana barwandais bino bata dialogue basindika dokolo bamoïse katumbi bafélix tshisekedi boboyaki yango te me lelo tosuki wapi lelo tosuki wapi lelo boyele basifle congolais moko te bolanda ngai na bokebi na kini moto akobeta sifle azali te moto akobeta basani azali te tosengi na congolais tout décembre soulèvement populaire tous les régions nyonso ya Congo bobima mokolo moko plein na kini na krake kini mobimba tu mobimba krake ya kobenga na Hippolyte Kanambe bolanda système wana te badokolo sindika boza bana mike lokola yo omoni totimilaki Moïse Katumbi totimili Félix Tshisekedi ne babimisi yo lisusu oyela makambo basifle makambo basani ya kobeta maboko na décembre tosi totimbeli yo na service ya barenseignement militaire oyo ya bacombattant landanga na bokebi na bino bandeko mosusu bobimili bapareko bobimili baparti songolo pakala bokolanda sindika dokolo bino sindika dokolo kolibere mboka Bob Escobar Tshisekedi oyo akosaki bato na 2011 bato babebisi bakache ziseli tout ye wana lelo akufa aza soki na kavo alibera Congo te bongo nde Félix Tshisekedi oyo azali bata banda na mututi na makolo eyesu na sindika dokolo oyo abenda kolia bapomme de terre na ye kuna na batribu oyo ya bapomme de terre kuna bamosi na ye oyo mwana Eduardo aza kokele batribu d'honneur oyo Moïse Katumbi aboma bacongolais ayiba mbongo ya Jekamine oyo azalaki vendeur ya poisson salé ya Thomson oyo soki mwana oyo ya Bob Escobar oyo ya Tshisekedi akufa soki Félix oyo azalaki moto aosala livraison ya bapizza livraison ya bajournal na babota lettre bapizza na mandako bato kotika yango ye nde kolibere Congo sindika oyo papa nangi na mbongo ya kodia oyo eboma bafamille na ye ebele na makila oyo dokola boma bile mosusu basi mosusu abima na bango bana bakufa mpona makila esala na kodia wana yango nde ya kolibere Congo boyebi na bino loko motale bokanga minoko na bino toyebiso ka bato ya bakongo nous sommes de Bas-Congo, de Bas-Zaïre. Tu as vu critique na biso ya Bas-Zaïre. Syndicat de la banque c'est biso le mogote. Mbonga papa na ye, ezaki mbongo na ye. Mais soto la nyon na ndenge bokoko na biso na Bas-Zaïre, ezaki mbonga kodia.
aye bien oye moko ba pese code atika nango mais à faire gaffe mise en garde na makama Congo oya na distraction ko sa peuple congolais syndicat dogolo kanga mbanga na yo pa ozali wana oyango toyebi ozali no congolais tobo yango te po ozali 50-50 ozala droit na bele wana mais koya na lokuta te koya ko buka lokuta te soko meki lokuta na yo tokosila na yo nazala mingi te nasi bandeko na nga nyonso nazali kosukisa bomoni makambo nyonso élection na mboka wana ekotikala mpe kosalama te élection mpe ekosama na mboka na te baliberaka mpe mboka oyo ezali occupé par le rwandais tuti te na occupation okolibera ngo mpe na élection te na dialogue te bomoni yango bana to banda dialogue wana je crois dialogue bana na 2015 to comme na 2016 17 to na 18 to moni dialogue wana et ça pe loko moko te tout baza ko glisser kaka mwana ndeke akomane kaka président de la république tango nyonso na si bomoni yango bino moko boloninga na bokebi nazala problème moko na mutu moko te nazala problème moko na combattant te na résistant te problème na ngai ezali ne vérité ne fo koyebisa bandeko na biso po bayeba koyeba mutu aza nani songolo pangole azali nani eloko besoin tozali nango ya koyebisa bandeko na biso bakongolais ya koyeba ndenge tokotambusa mboka na biso po surtout libere mboka wana tokozala makasi ya kotikela étranger aye na mboka espace biso bakongolais tozalaka mitema malamu biso bazairwa tozalaka motema malamu kaka na motema malamu bazongisa biso kaka mabe me tokolinga mabe wana ezongela biso lisusu un jour te oyebi yango syndicat dokolo na peso message kende koyebisa papa ya mwasi na yo Edouard dos Santos papa Edouard dos Santos azongisa biso pétrole azwa na base ya kuna ba Congo na base ayi na kabinda kuna ezali pétrole eza biso ya ba congolais ya bazairwa azongisa biso pétrole wana azongisa biso mabele oyo ya kanga na kayemba oyo atia drapeau na ye Angola azongisela biso mabele wana po yo osolaka na mwana na ye oyo bala ozo réponse na ngai banana kobunda nanu to récupérer pétrole oyo ya biso ba congolais to récupérer kayemba oyo batia drapeau ya Angola to libérer yango na to récupérer yango po eza mabele na biso po to nima yo ozo kobunda mabele ya Congo wana okinga na bokebi eloko na biso syndicat dogolo kosaka na bato te nga na yebi histoire ya papa na yo okopa nango eza tokola niangala kata oyo Elisere Tambwe ayebi histoire ya papa no dogolo te aya koti na Congo c'est un Tanzanie Zambien akomi kobeta histoire na yo kokumisa yo po dogolo nga na kokumisa yo te ozo wango ngala kokumisa yo te mbongo oyo otukele kosimba wana ezali mbongo ya famille bazwi kodi ya bapesi yo kodi ya wana nde bana kotourne na makila ya batu oyo papa na kobomba pe yo moko ozali wana pe ozali wana kotilize kodi ya wana eza kosenga sacrifice kozwa kodi na yo wana te oyo mbongo ya famille na yo eya kokota na makile ya peuple congolais pour retourner kodi na yo wana mise en garde na yebiso mba komeka te kodi wana ya recherche sa famille na yo bomo bandeko na yo okinga syndicat dogolo bomo bandeko na yo kolinga te oyo koboma peuple congolais na kodi na yo batiko na famille na yo po okoma riche
on commence riche na Côte d'Ivoire. Tu peux se mise en garde. Kosaka na batute to iba crédit ya mboka. Biso ba Congo. To iba crédit ya ba Congo tout. Ozala muyanzi. Muyanzi kutu bandondo. Soko za mutando. Oza muyombe. Oza bekolo tuna kotanga wana. Bandibu tout. Biso tout to yebani. Na base to yebani ba critique na biso tout to yebani même ba singombi. To yebani biso tout banianga tout to yebani. To yebani mututel na village na bango baza na coutume tel. Baza eloko tel o epesa mbongo commerce tel to yebi yango. Mais soko yoko ya ne ba ventir na yo wana. Oyo ko mela makile ya batu. Wana tokosila na yo. Tokosila na yo. Nabino naza kosekana ba faux combattant. O ba komi ko déplacer, ba komi ko landa batu. No ngana keboye. O ngana ni songolo pakala. O ngana ni sopongala. Na ba boza sans esprit. Bozonga mibali. Tozona basi ya makasi elombe basi. Na kati ya komba wana. Mais je vous na basi o ba ko bunda bituma ndenge longo bani ko le ka mibali be na kati ya komba. Na kotanga basi wana. O ba zali dynamique. Ko le ka mibali. Bozo ba pantalon na bino, ba faux combattant wana. Ba faux résistant. Bozo ba pantalon na bino na ba chemise na bino tout. Na ba boxer na bino ba sapato. Bo pesa basi balata yango. Bino moko mabasi. Bino ba faux combattant, ba faux résistant wana. Ba miyibi ba kopani kitunga ba mafios. Ba nyangala kata ba mbafu. Ngai nakotika kolia mbongo Congo te nakotika ko trahi mabele ya Congo te soki to trahi mabele ya Congo lelo ba famille so bazana ba famille biso nyoso o to zana Europe na o bazana Congo ba kovanda wapi na mabele ni ba kovanda bana ba famille biso ba kovanda wapi bongo bana biso pe na poto ba kovanda wapi biso bongo ba biso na basi na biso na bana biso to kovanda wapi na mabele ni un jour mboko za mboko na biso te mboka munde to kozonga un jour toza na climat kitoko toza na mboko tonda kita mboko eza na recherche tole banguna na biso ba voisin lelo ba aider biso te bango tout bakomi contre biso bakomi kolia kita na biso bakomi konyokola biso bakomi ko souffrir biso bazwi pays na biso bakanyo na makasi complice na mindele ba occidentaux pour la Congo wana mais tokolemba te kozala muke nena omoni nzoto oyo ezali muke mais eza na force oyo eza na force nazali instructeur commando mpona komona renseignement na combat sans armes combat sans armes ezali a prévention na comme ça bino ezakolo ozana kata guerre okutana monguna ennemi na yo lokola Rwandais bo beta ni masasi esili ale komi sikoyo combat sans armes bo beta na buninga bo nongwani na yena ba poignard oluka ndenge ya koboma moninga so ya koboma yo bomi so ya koboma yo bomi o to beki combat sans armes po ba misu bakatanga na ta ba misu bakatanga koma tirer les commandos ezali combo ya aventure ezali combo ya aventure te na pèse un exemple l'état na zo problème na Congo ya haute trahison à tête de sécurité de l'état contre Mobutu ya coup d'état ba garde de corps tout le Mobutu ba yebi yango na bato sarma tout ba yebaki yango avec Tobo de Kunda et Kutumunga lisas li yaou ba mina ngai bakufa me pesa ngai souci bakufa na Angola pa bakunda bango to yebi kutute bakufa pona mabele ya Congo pona kubunda ko kima na biso ba misa na bakufa Tobo de Kunda kufa
nayebi te soki famille na Angola bayebi nayebi te ekucha uteke Équateur même na kin azaki na famille te famille ezali biso baninga ne basoda ne tokimaki na ye nayebi te soki bafamille ekuchu mongali yawu bozali kuna na bumba boyebaka ekuchu akufa mais ami na ye ezala na kima pa yazali na ndeko na ngai tobo de kunda il est de bandundu na ebite soki famille boyebi yango te botala ngai bien ngai chéri le commando wala ba mina ngai na armée na informé bino lelo de amina ngai bazara sou vivante bakufa bakufi ndenge bato kufa na etumba bakendeki guerre bakufi armée banako lobate kaka camarade na yo propre kaka oyebeki famille na yo yende mutu akolekana ndaka bino chéri le commando akufi na guerre na moba ou na shaba famille asali matanga bakundi me ememe bamona yango te ndenge bamisela nga bakufa mpona mabele ya Congo namona mutu oyo Elisère tambwe aloba obi nakolia na minudi nakolia me matoyi na minudi po bawane baza koviole bamama na biso baza kotiwe bamama na biso baza kotiwe bana na biso baza koviole bango yo bimi olobi ni pays eza okipe te po bawane bakozala armée na biso yo koprendre biso bawane bazali na Congo me bazalaki limité na kati ya Congo na kati ya Zaïre les Rwandais bayaki na Zaïre bazalaki baémigré bayaki baréfugié même bangolais bazalaki bavasin na biso quand bayaki na problème na bango ya guerre ya Savipi bayaki na problème na bango bangolais bayaki na Congo bafandaki na Congo bangolais mais batosaki mibeko ya mboka bangolais bazalaki baministre na Congo te bazalaki bamilitaire te beaucoup des angolais bazalaki na Congo bazalaki nango bacommerçant bamosusu bazalaki badirecteur na basociété mais akokoma généralité akokoma député te akokoma ministre te bangolais bazalaki bavaser na biso te bomoni histoire te Edouard aye po azwa mabele ya Kayemba abomi bakongolais te azwi ka mabele malembe mpona nini Hippolyte Kanambe azwi mabele apesi ye mpo Edouard aprotege ye azwi pétrole apesi ye pétrole yo moni na bazai na Congo abomi bakongolais te arécupérera babiloko bapesi ye mbala moko abomi te azwi biloko eza foti na ye te ezali foti ya biso bakongolais oyo bato banimi batika pays na occupation rwandais tuti yango lelo Congo ekomi ekunde yango mpe lelo ekomi tala kini na belle nyangala kati oyo Élysée alobio ye ayebi Congo ntango biso tolataki babata tolataki bachelsea tolataki babiblos tolataki bagudir tolataki balin tolataki banzenze na bona ne nyonso na nayebi yango te bapapa bazwi basalaire na bango bamama bazwi basalaire même mutu aza na ndako mabele okomona ye na bona ne bana balati bien baza kobeta miziki olongwe na porte moko oza kokende oza kolia na yo okini mutu moko akolia poso azalaki te lelo bakomi koprendre biso biso bakolo lopango yo mokolo lopango yebi mpa yo Élisée Tambwe na Hippolyte Kanambe na bato bajardinier oyebi ville ya Kitambo ebandaka wapi ville ya Kitambo ebandaka na Leode na Kitambo oyebi Congo yo galerie wana obiloko naka présidentielle me bapalais de marbre wana nyonso cité de oya wana yo yebaka yango otele okota kuna na kati otele olaka ta na ndako ya cité de oya wana oyo bamamilitaire yo te olola place wana lelo yuti na yo bokomi koloba kaka bino bacongolais surtout banyangala kati oyo na poto na 2001 bino kaka bobebisi komba kaka bino bopesi babese valeur bino kaka ozaka toujours complexe kaka basi wana lobi na ntongo bokolinga badepute
bokomi kotrahir mabele ya Congo bokomi kolinga barwandais kaka bino basi wana boza na poto awa après bozongi yo bapesaka mbongo te bamibali yango te badepute wana barwanda yango bapesaka bato kaka $50 bozongi te bozongi kaka biso te kaka bozongi mibali na bino kaka ya poto oyo bazalaka kaka kutu oyo akokopesa totamba mbongo malonga mwa chimisa malonga botika kotrahir mabele ya Congo nako bana basi oyo baza kotrahir mabele ya Congo eza na basi mususu na pesi bino longonia na pesi bino maflere bozali basi oyo bobotaka biso bokoninga bana basouffrir te bokoninga bana banyokoba te lelo Magalilo mama Bunda Bitumba Madera Bunda Bitumba Nenge longo bani Sylvie ozo a problème le lokolo pour la mabele ya Congo Bunda Bitumba na ko préférer mbalo équipe na ngai ezana basi na ko koma kola général Kadhafi troupe na ngai na ko préférer basi na troupe na ngai parce que bamibali bolakisi buzoba na bino na combat na résistance likolo ba miette ya ba fo ba mongo ya pamba ya kolanda bato yo lokola ba Moïse Katumbi wa piyaki mongo ya Congo kolanda kwa ba Félix Tshisekedi père ne grand malhonnête wa kufa na lelo bino kazaka mutu wanga chirele ko bana ko banga cheni na ko banga bino azana tanga echeni Tshisekedi pauvre ya kufa azaki vivanga na ko banga ete na yebi na ndango na ye na kina na ko tamona na Jaguar a utamona Jaguar na mbongo na ko lia bubutu wana za kutambula to bana ko kipe kutu te na ko bino batali babolo kanga bwina bokebi oye ba Élysée tamwe ba nyanga la kata soko mona Félix danse soko mona ozo mona kombo ki saki suku danse ezali danse te pana ngai na ko préférer na kumisa mamo aboti ngai mamo aboti ngai oya nyoko maki 9 mois na libumu yenge na ko pesa e fier mais na ko tika na ko kumisa moto mokilité bon oya ko kumisa bana na ngai oya ko kumisa nganani ponga na vana na ko kumisa Félix Tshisekedi po Congo eza ya koko na mama na ye libata moko boyo bia bino bataliban oyo bakena ba YouTube ko finga batu tina se ya YouTube ko finga batu bobima na kata ba festo mona binoti to bima to mona bino bino se Tshisekedi ya nani to ko banga e Félix ya nani me bato benji ba yebi Félix Tshisekedi so moni mutu abeta la mbunda lela ko boko se Félix Tshisekedi ezele erreur da ye popo ketu ninga liwana ayeba ni kutoleka Félix Tshisekedi ayeba ni Félix Tshisekedi boketu ayebi ayekaki po asaki musicien mais lelo mutu nanga obuda bituma bien okiti niveau ya lokumisa mutu ya Félix Tshisekedi o azaka ovanda ni na matonge kuna aza olia na ye aza komela masanga na mambote alango asubi na ye ti akoko kolinga mwasi ya congolaise te akoko kolinga rwanda tuti lelo yo Élysée zwa tango te zwa tango oyebisa siko Moïse oyebisa siko Félix Tshisekedi ana mosa rwanda te lokola ba ndeko na bino ba Tanzanien parce Congo ezala moko ba Tanzanien na ba Uganda na ba Rwanda yango bombi yango ngayo singa ko banga nani na banga mutu te ngala botama na Zaire tangu Zaire zaki propre soki yo Élysée oyebaka te Zaire tozali be steka tozali ba Sotraz to bana ko kena foire kasi bilo kasa lokola bato ba Élysée a koti na ye villageois moko bo uti soki na Bulagani kuna na soki Tanzanie ya za Congo ezali ekunde te Congo ezaka zamba te tozalaki na classe tozakokende ba séminaire ba pique-nique tozakokende tile banzela maluku
ekole bobima tokei tolebe tozongi toza kokende foire oza mwana malemba mwana mbinza mwana matete biso etelemi wana ya chaque zone ekomema bino tina foire bosepeli bobini bokoti bamwambe basukisa kokota bapavillon ya kotala badiama tu esili mutu na mutu akoti bisi na kei tokeni bekoli na kati ya Congo mais lokola Mobutu asaki agiraki mboka malamu te ezaki erreur ya Mobutu pe te azaki ye moko te na bato bakosaki ye bapesi mbongo kende kotonga balabala osi mbongo te na poche ye ifala kanga bango